Bon, alors ça la vidéo oyo pour adresser message nanga na ba frère kinois. Bitumba na biso na ebino eza ndenge moko te. Bino boko bunda pona imposteur ya Kabila oyo azali étranger azali na mboka na bino. Donc ça n'a rien à voir avec makambo ya Congo Brazzaville. Bobandaki ko empêcher ba concert ya ba Fali, ya ba Kofi, ya ba Wenge, raison na bino ezalaki que ba yembelaki Kabila. Biso tolandaka politique na bino de près. Na mosika tolandaka politique na bino de près, totalaka makambo nyonso elekeke pa na bino. Lelo oyo soki bo empêcher ba concert na niveau ya RDC, na niveau ya poto, c'est parce que Kabila pona bino azali rwandais. Biso to wana problème na sasute. Problème oyo lelo oyo un groupe de gens banzako telema pona kotia sa sous les bâtons de les roues. Et ça ba groupe il y a quelques personnes. Bon, na longola na kati masolo politique. Est-ce que Rogayemba Kabila? Est-ce que Rogayemba Kabila? Est-ce que Roga a soutenu qui Kabila? Non. Bon, maintenant, bino sikoyo bozwa koluka koyaka kotia kopesa biso boya kopesa ba combattants, soit disant ba combattants ba Congolais Brazzaville ou bino bobengaka ba liyanga. Si c'est vrai ba liyanga. Les suivistes. Je comprends pourquoi bino bobenga biso ba liyanga, mais pas moi. Parce que comment se fait que nyonso oyo ba kinoa basalaka ba Congolais faut balanda bango. Bino aussi bon là ba combattant, il y a ba ivoirien ba peine ba problème là bango. Aucune fois ivoirien abimi onga na combattant, bana crédibilité. Kaka ba Congolais Brazza. Ba komi ingeta. Depuis quand boye ba kombo mo ingeta. Ingeta. Les suivistes baninga ba sekarabino. Boye bakate. Bakinois. Botala sima bozonga bato. Les mêmes Congolais là. Oye ba Congolais Brazzaville na mbata mukolo. Ba là qui on ba fingi bino. Les mêmes Congolais là lelo oyo. Moi ba groupe de personnes wana ba comme na besoin na bino boyaka ko aider biso. Bino pe bo bimisi drapeau mboka na bino. Mais bona crédibilité te ba ndeko nanga. Comment peut vous rose alors ba mouton boy, ba nyama boy, bolanda bateau. C'est-à-dire que attends, bosko combat la bino siko. Et comme suko et comme na Congo Brazzaville. Combat la bino comme na Congo Brazzaville. Donc bobosani sib na bino Kabila. Kagame otako ya avant-hier, bosala yeni. Mon frère, botika ko distraire bateau. Botika ko luka makambo oyo et comme ebimisa ba guerre mususu. On a beaucoup de respect pour vous. Bino bona makambo na bino biso peto makambo na bino, c'est vrai que tout le bakisa mboka moko, mais on a des deux drapeaux différents, mon frère. Totika distraction. Ceux qui combattent eux comment qui copent ya l'art. Ya obisa l'art na ba poche bateau, mon frère. Et ko suka bino mabe et puis combat na bino crédibilité ezati. Nazo s'adresser na yo fay monama. Yo Donald dit Keba roga ndinga zawana nakati ya extra muzika bato nyonso bazali ba Congo bazali ba Nibolek bazali ba Mboshi bazali. C'est pas un gars tribal. Yozo même masolo na ndinga tribalisme. Et puis nakati ya combat la majorité ya bato bazawana ya bato mangala te. Veut dire que bozo même masolo na ndinga ki tribalisme. Yango le message na ngai na pesa na yo fay monama. Fais gaffe à toi mon petit. Oyebi moto aza na sima na te.
oyebi moto aza na nsima na yo te keba. À bon entendeur, salut.